Mbote 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 na bandeko nyonso, mbote bisika nyonso tozwami, mbote na bandeko nyonso oh chaque jour baza ko s'abonner, baza ko rejoindre biso. En tout cas boyamba bambote, boyamba bambote, ba oh pena nous ba s'abonner te, je vous en prie, je vous en supplie. Bo s'abonner, ko sala bien, bo partager, bo liker ba vidéo na biso. En tout cas, c'est une façon de nous soutenir. Ndeko, vraiment, je t'en prie, je t'en supplie, abonnez-vous sur notre chaîne. Et que ça, la biso vraiment esengo makasi. Alors, sur ce, les loto linga ito so la muke likambu ya batim. Likambu ya batim oyo eye moto na réseaux sociaux. Eza mabete, eza bien. En tout cas, mais allure o makambo ekomi kozwa, yango na lingaki muke lelo to solo la mwa muke likambu yango po ça commence à faire peur. Likambo batim oyo. Batim déjà eza nini? Batim eza ba groupe ya ba fan, ba groupe ya ba supporter, ya mutu moko boye to ya kan moko boye. Ndenge tolobaka toya slogan oyo ezolobama mikolo ba supporter bagangi. Oui, ba supporter bagangaka na bango po na bango nyonso ezalaka positif. Po na supporter nyonso ezalaka malamu. Po na supporter ata bazopola akondima te, équipe na ye se équipe na ye. Supporter abesaka babra te, jamais supporter ya DSMP ya motema pembe, jamais akokoma supporter ya Vita. Supporter pe ya Vita jamais akokoma ya motema pembe. Donc batikala na kan na bango pe tikala bongo bapola ba gagner ba ko supporter équipe na bango. Voilà ba team nde yango wana. Sikoyo batim bango pe lisusu eza bato tellement qu'ils sont passionnés, baza tellement na admiration moko intense vers eloko oyo bango bazokumisa. Donc bakoma na foi moko vraiment oyo balobaka absolu. Donc bakoma aveugle. Donc bokita bomata ye alingaka eloko na ye akumisaka mutu na ye akumisaka équipe na ye. Ata okiti omati okochange ye avis te. Avis na ye kotikala wana, opinion na ye kotikala wana, akochange pe sujet te, akochange pe mutu te, atikali na position na ye. Donc wana nde batim ndenge ba evoluaka. Ba avantage ezali ebele batim ango ndenge ezaka constitué ndenge salamaka. Ba avantage ezali bazaka ana pona ko soutenir. Po mutu nyonso soka sali likambu to aza na activité moko boye azaka na besoin ya soutien. Soutien wana ezaka très important. Donc batim bazaka na pona ko soutenir, ko appuyer eloko ekende liboso. Baza wana po la personne a se sentir aimé, que bato baza tout autour na ye balingi e to pe communauté na ye elingi e, eza pe une façon ya motivation. Plus la personne se sent aimée, plus la personne a sentir soutien, a la pe motiver. A la motiver à travailler, motiver à produire encore quelque chose de bien, à faire des choses et qu'on s'épelle sa communauté. Donc, wane koko zala comme ba avantage nango. Mais ben inconvénient nango pe zali po fanatisme wana excessif et randaka pe batu aveugle. Aveugle kaka ba fan te, mais yo moko pe muto ba okumiso koki pe comme aveugle. Ogoye bate que musala peut-être oza ko évoluer te. Musala peut-être oza sou ko sala yango ndengo bande ko sala yango liboso te. Musala oza sou à la hauteur te, mais tellement ba okumiso kaka ovandi na yo comme quoi moi statut ko moko boyo tikalika na position moko boyo et pourtant tu n'avances pas. Tellement que ba fan bazana na kaka pona yo. Siko côté pe ya ba fan et comme ça aveugle na ndenge nini. Boza wana asala malamu, asala mabe, a excellé te, mais tellement bino médaille koko kweya te, tellement bino jamais zéro koko lala na kan na bino, jamais koko tika na kan na bino, fte bozui ballon, il faut kaka bo dégager, jamais li pate lala pa na bino, donc boko continuer koko misata na ropola, bozo kumisa kaka, bozo bina kaka. Alors comme si, donc bozo kokota na libulu aveugle, azo conduire aveugle, le bino mi balé na libulu e wo, wana ndesko mabe soke komi na point ya aveuglement wana, bozo mona danger te, bozo mona progression te, mais bozo continuer kaka ko soutenir. Ba fan ba combattant komi aveugle, alingaka te ba critiquer eloko na ye. Arolinga te ba loba négativité ya eloko na ye.
côté pe ya mutu bazo kumisa ye ko bakomi na bango kumisa ye o aza na ye mayele te akroise na ye maboko akomi ne kotala ka mokili ndenge wana otani ka makambo ndenge wana yebi ke simba te na bato nanga bakokumisa wana nde eza lokola moi inconvénient pour ou contre bateam nakoloba pour aussi longtemps bateam supporter bazo soutenir bazo motiver pour musala to pe mutu akende liboso to pe mutu a exceller a progresser a tikala na médiocrité te wana nde bateam eza malamu quand ça motive quelqu'un wana nde bien contre tangu ekomi soutien moko boye sans but soutien moko boye agressive bokomi agressif vis-à-vis ya batu oyo bazo partager avis moko na binote bokomi agressif vis-à-vis ya batu oyo bazo kanisa ndenge moko na binote bokomi ko bozo pousser mutu na excellence te bozo pousse ata bozo soutenir ya ata na ba bêtise ata na mabe ata na tangu makambu nyonso ezo simba te me bino bobolobaka na ye vérité en face te bozo voiler yango toujours wana nde toza contre ba genre ya bateam wana mais team oyo ekomotive oyo pe kozala clair koloba na mutu oyo bozo soutenir ba vérité pour que s'améliorer pour kakende liboso wana nde bateam ya bien selon moi ba vie eza partagé ndeko pe soko za na avis contraire ou comme na commentaire ainsi de suite donc pour na koloba likamba bateam oyo bandi nango lelo te pour ce totali par exemple na milieu ya musique ata na bakoko na biso ba papa na biso tangu pe ya baluambo na batabulei ezalaka pe bongo ba groupe ezalaka ba ekiri ezalaka ba team pe ezalaka toye koleka wana toye kokoma na ba période ya ata bafani ya bapapa wemba bakofi ezalaka pe kaka bateam en quelque sorte oyo mpenza yaka mpenza koningisa mpenza mboka makasi ezalaki bateam ya kote moko bateam ya wera kote mosusu bateam ya jibe en tout cas wana mpenza nde bateam ya makasi oyo toviva mpenza expérience ya bateam oyo toviva na mboka na biso yango wana mpo nayebi te soki génération wana ekozongaka lisusu soki makambo wana ekosalamaka lisusu komona bateam penza oyo ebanda kotelema genre bafani ya jibe bafani ya wera oyo ezake na bafamille misusu bakabwana baamitié misusu esila donc bato bazwa position na bango bato ya jibe baobenga bato ya wera bakadia bato ya wera banda obenga bato ya jibe banani susu ah, ça fait tellement longtemps na bosani donc ezalaki penza osentir ke bato bakabwana biso koto tosalaka son biso awa baspectacle tobetaka concert lokwa disque wana bata jibe bata wera pe kuna bango pe na ndenge na bango pe baza motivé pe pour orchestre na bango biso bakolo plein donc ezalaka mais moi ba guerre wana moi ba rivalité wana yango nde esala pe ke ematisa tous les deux orchestres esala ke ba o nyonso bazalaki en dehors ya wera na jibe ba o nyonso batikalaki wana ba Blaise Bula ba Adolphe ba Didier Marcel en tout cas bazwaka ba moto pe ndengwana te po tellement que force nyonso appui nyonso etalamaka kaka entre deux personnes wana nde ya bien basoutenir bango bapropulsa bango bakomaki baoyo bakomaki toye ntango sikoyo oyo tozotraverse mikolo oyo tomoni bateam niki ebima bateam bafana bateam ya Fali mpe ezalaka ya Fere tomona pe bateam ya Mike Kalamba Ipeniel ya Panzu na Grace ya Mbiye yana Eliane bateam ebele bima bateam pe ya Karine Mokonzi ezalaka donc pour dire que baza wana esalama dekan selon ba situation ndenge bimaka na réseaux sociaux likambo moko eye esali ke bato base positionner ba oyo ba soutenir quand oyo ba oyo ba soutenir quand oyo tomonaki tangu likambo ya Niki ebandaka na Tata Tina ouais c'était d'abord ça avant ekomana nana ainsi de suite tomonaki ndezaki ezaki na bato tangu boye ko pele comme bafana na Niki batu na batu ba se positionnaki selon ba conviction na bango et pe kokoma e kokita sko o ezo ningisa penda nde mokili o ezo kende na ndenge ya mabe eza penda team o eza entre Peniel pe Mike en tout cas wana nde isika penda mabe nde ezo ya mingi nde sika wana ko soutenir yango ba o ba soutenir Mike na ba o ba soutenir Peniel
en tout cas mabende po ekomi ya insulte mabende ekomi po ya kolakelaka mabe wana nde malamu te soki bokosoutenir mutu bosoutenaka bacause oyo eza juste mpo na couple Peniel to pe Mike bango mibale kaka nde baza wana bayebi ce qui s'est réellement passé na couple na bango biso tomona kaka oyo baprésenta biso na réseaux sociaux vérité ya couple wana bango moko bayebi Peniel a été 100% mabe na libala na ye je ne pense pas ata mwa 2% ya bolamu azalaka na yango pour preuve ye moko mobali na ye to entourage ya mobali na ye balobaka yango tout ce qui est technologie en tout cas azalaki makasi et elle appuyait son mari na tout ce qui est technologie, ko tia ba clip na internet, ko gérer ba compte. Donc pour dire que azalaki pe na moi bola munaye ate muke. Côté pe mobali même chose, je ne pense pas Mike azalaka mauvais mari sur toute la ligne. Il a eu aussi il y a ba moment pe ya bonheur pour ceux qui ba moment ya bonheur pe za kité belnge ba vanda pe ba ne o ba vanda kité donc pour dire que bango mibale chacun de son côté a na ba défaut na e a pe na ba qualité na e Mike a ses défauts comme aussi Peniel a ses défauts Mike a ses qualités Peniel aussi a ses qualités bango mibale bayebani koleka biso bango moko bani yebani Mike ayebi Peniel très bien Peniel pa yebi Mike très bien biso tota na biso ka ba supporter bagangi biso oyo ko sepelisa biso nde côté to ko appuyer mais mabe nango nde komi na ndenge na komi ko mona ba timu susu komi ya ko lakela ka mabe wana ndete o kobonga ka te na vie pona nini comme tina point wana batu mususu eloko mususu na se rendre compte il y a des gens oyo ba komisi ba s'approprier tellement likambo yango c'est tout à fait normal hein et likambo ya Peniel na Mike est réveillé ba sentiment mususu basi mususu oyo ba viva yango na mabala tope ba mama mususu azomona likambo wana lokola Peniel aza mwana na ye siko likambo wana ekomeli mwana na ye c'est normal aza na ba réaction moko boye donc ba misusu bazo vivre neti likambo wana souffrance wana neti par procuration donc aza ko sa alati tellement likambo yango siko azomona yango donc on dirait eza ko se passer en face na ye on dirait penza donc ezo salama na libota na ye alors ezo donc et na batu mususu comme tellement incontrôlé, instable que comme agressive quoi. Donc Moutounion soit cause à la kako ko soutenir Mike pendant qu'il y a soutenir Peniel en tout cas côté le melao ainsi de suite. Donc wanande siko place oyo mabe ezali. En tout cas sinon tout ce qui est batim ezala bien pour na ko motiver pour na ko soutenir mais ezala te pour na ko détruire moi je pense en tout cas bisonion so auto constituer ba team tozala na moi conscience wana ya ko sangisa et non ya ko panza ya ko pousser mutu à exceller et non ya ko pousser mutu na négativité.